HP Media. Andi papa Simon Kimbangu asala ka makambo ngai ndeko na ngai ba memanga na tribunal ya liboso bazongisa nga ba avocat ba vanda ebele bato ya immigration ba vanda ebele donc contre nga moko avocat nanga pa yeko ya na samba babina nga te ndenge ezali a photo sam sesu na tribunal ya munene na koma na tribunal ba pesa nga carte ya monde babina nga na sala itinéraire ko uta na ngai Brazzaville tiko ya Angleterre collègue par Paris ndé na baki na likai par Paris obi que juge a pesa nga quelques secondes kaka na balola carte na tala carte munene na mona kaka mbala moko na mistonge beta mama na Afrique na ekemba mona na République du Congo d'Isaïr na tali na sena ngwana moni Angola na bani ko tracer Angola cabine point noir ndé itinéraire nanga tant juge azo beta eloko anga pe nazo boa kabiki na bandi ko samba obi que juste on a samba c'est ça juge abina ngai ozu mukanda ya ba réfugié nga azo mukanda na nga bref na tribunal l'époque wana sikoye ko leka wana nano papa donc apesa nga maele moko so na okene tribunal na sentir na zanga moté na mo ndire na zana mutu na sentir présence de papa Simon Kimbangu na ngai donc ce qu'on a za ko loba na sentir munoko na ngeza ofunga mama makamo ezo na munoko na ngai nazo mona keza ngate nazo loba lepo mayele na teso nazo wangu wapi La chaîne qui vous édifie. Kombo ya tata mwana pe papa molimo mosantu bandeko na ngai batata ba mama ezali ngai ndeko na bino mama Jeannette nazongeli bino lisusu oto akosolola à propos ya makambo na lakaki ke na koloba babimango biti bikamwa oyo papa asalelaka ngai na bomoi na ngai oyo nalembaka te kotémoigner ntango nyonso ke papa Simon Kimbangu kiangani indi papa molimo mosantu mpona kobanda nalobaki bien liboso ke nabotami na famille catholique normalement barrière grand-parent na ngai bakokolo na ngai bazalaki bakimbangiste bakoko ya mama na ngai mama aboti mama na nga azalaki mpe kimbangiste me ngai biso kobanda na mama na biso moko bana bona bana na biso kwa tozaki bakatholike po mama alakisaki biso nzela ya religion catholique yango mpe tokulaki na bakatholike tobandi babateme premier communion basacrement kanyuso ndenge ezalaka wana bakatholike wana me ntango tozokola nga nazalaki esika bazokritike bakimbangiste soki babandi kokritike nalingaka te wakanga me bino bokritika bakimbangiste mpona nini pokoko na nga mwasi azali mosu alinga akende na ye mateya na ye apoko ata mosu soirée na bongolo ngasi mama nalanda yo abina nga landanga tokende mwana landi ye tokei tellement nazalaki vraiment kole na koko na ngai tellement bakoko na nga bazali bakoko mo bazalaki vraiment exemplaire bamama wana donc vraiment natika komona bango esika baswana te esika donc baloba mabe te donc bazali bakoko moko donc soki avandi na kwen na ye avandi ka bazalaki lokola baobservatrice batalaka nyonso to elekaka donc soki oyoki alobi c'est que aza na likambo epoussière aloba bete otuni apesi yo réponse kaka boye vraiment que koloba penza boye babanda penza koloba te c'est que j'avais remarqué sur na bakoko nanga banda kolataka bakitambala vert na mtuna bango même na grand arrière grand-mère ya mama nanga donc koko ya mama nanga nga na mona ye donc kokolo na biso to mona ye akufi na ba centaine et quelques donc ya ba année quoi to mona ka ye mama wana azaka koko moko vraiment azaka koloba te lokola pa ane koloba kaka kikongo bon biso sikoyo tobotami na Kinshasa tokoli na Kinshasa toyebi kikongo te bon soki ayeta mosu kotuneka koko ayoki ka soko bengi ye koko atali mosu alakisi na mosapi ke pesanga oyo
otuni oyo andimi aningisi mutu mais bref bakoko na nga bazalaka bakimbangiste donc façon na bango ya kovivre na bandaki koapprécie yango na bandaki kolandaka koko na nga mwasi lere moko na babongolo ndenge wana eye kosala ke na 92 na 92 naye kovoyage naye koya poto avant na voyage koko na nga mwasi abelaka ayebisi mama na nga alobi ah koko akendaka bakongo azongi biso sikoyo tokendeki na biso Brazzaville epai ya papa eye kosala ke mama alobi na nga aloko ye vacances eye kotala yango olingi okende poto mama mpe asi aye aza kuna na ndako na avenue Kasavubu okende kotala ye nake mpe kotala koko na nga ya mwasi na bandi koswana ye koko na nga mwasi sikoyo asimbi nga maboko mibale alobi na nga ah mama bamvula oyo koya na Kinshasa nga na kozalaka lisusu te na kokufa po nzoto eza mpenza malamu te koko na nga asololaki na nga atie libondeli ndenge ezalaka abenir ke ngai apesaka nga bénédiction bref na ndenge na ya koya poto ntango nakomi ndenge ezalaka obwaki mokanda pasi donc nazala parmi bato bazwa régie liboso mpenza na mboko babina nazala na France apres na kotia babina yo ndeni ozwi régie boye bato bazwa barégie te yo oza moto ya problème omo eza problème nini donc ndeka bakongole tozala jour mosusu navanda na ndako nayoki loko apongi na moi puisque d'habitude nga nalala mpenza pongi ya moi te nabina sieste kasi nzoto kolemba na mata likolo na chambre nakei nalali c'était vers 15h nalali na bandi kolota na mwa sikoyo na cheveux na ngai ya mbetu na moto ya mbetu namoni papa Simo Kimbangu aye na ndenge ya 21 alamusi nga na pongi avandi sikoyo na moto ya mbetu ngako place natiaki motu place ye pa avandi alobi na ngai mwana ngai soki omoi esika bato baza kofinga basalela nzambe kotiaka monoko te mpo yo oyebi solo en tout cas alobela nga makambo ebele mais tellement que ça date de longtemps nazoyeba so makambo so alobela nga te mais alobaka na nga kaka à propos ke bato baso bazofinga bakimbangisi natiaka monoko te mpo nga nayebi vérité mpo nga nazalaka avana ya poto mwa ata mosusu omona banselement papa diangenda so abandi kote ya mwa nga nake mama mosusu atie radio monene na balcon nake navandi na balcon nazoyoka bamateya sikoyo soki nayoki banselement papa diangenda nga alobi mais biso baafricain noir toza bazoba soki tozalaki mayele mais biso nyonso me tosambelaka na église kimbangisi à cette époque là j'avais encore 15 ans mbula moko ya ndenge wana mais deux fois nayalaki omwana mosusu navandi boye omwana oki mongo mo lobi na ngai yo lelo kolela te ata babeti yo kolela te soki oleli ozwa problème nga moi biso likambo lingo osama ye biso moto alingi akufa na famille na biso monale papa ye koyebisaka naomaka moto ayebisaka nga makambo azotalisa nga makambo ebelebelebele en tout cas navandaka vierge te na baage ya ba 20 ans vraiment motu na ngai ezalaka ya kofungwama ta mosusu nazozwa message moto azobela quelque part nayebi mpe ye te baopesa yo moto wana kombo nayebi oke oprie mpo na ye moko mosusu mpe nakei koprie mpo na sœur moko Marie Vic nayebaka ye te kobima navandi kaka na kati ya ndako na prie babi na nga bima libanda na tema babi na nga ta na gauche na moi mobali mwa kitoko azoya te babi na nga ta na droite je crois non c'était à gauche mobali mwa kitoko azoya nga mobali kitoko akoma pembeni na nga abaluka chimpanzé donc mokomboso moko ya monene na mona mokomboso ndenge tena niko ganga tata nzambe longola soto ko bomanga papa longola ko bomanga babi na ngai wana eza satana omwende satan azalaka en tout cas c'est kitoko moko nano mona te aye kolimwa l'air alimwa naye kotala na droite na nga namoni garçon mo baza bapake ebele azoya babi na nga temaka wana kokepa ete natemika na portail na biso or nakendeki kosambelela moto me nabimi nazokatakata mikolo mosusu na kozongela mosusu nakendeki kosambelela moto mpo moto wana azalaki maladi mitu mpe nayebi te donc nakoma eloko mino batelegida nga natambolaka ndenge wana sikoyo namoni garçon ozo babi na nga loba na ye ke nzambe alingi ye mingi non bando loba ndenge ni mwa mobali fier boye na bapake ebelebele boye nesenga papa tata nzambe alingi yo mingi abina bino bafille ya kini ozaka na soni te po ok bangaki tata nzambe alingi nzambe yango ayebi nga na papa nzambe alingi yo mingi nzambe abina yebi soki alingaka yo
abina oh yango yo problème ni onanga ozolanda et c'était papa nzambe alingi abina oh moi mbanga bandolo bana makambo boy kapona décourager nazo kana kati nanga loba na yeke nga nalingi emi nalandi eso abina bon finalement yebisa olingi nini c'était papa naza nga na makanisa mabete hein mais nangi nebiso kaye nzambe alingi omi abina natuni abina nga naza catcheur naye kobunda awa na ba à cette époque les aki bandonda pour manoir ba lubwe la zefi hein c'est quoi aye kobunda na bango donc il y en a 24 novembre na évité bande comme ça ba bisa du 24 ba ko souvenir non azaka na komba mo azaka catcheur mo ya makasi auta matadi oh nde na loba ine bo garçon nzo aneza ina bakisi abina nga bon to sa rendez-vous tinga tuni bon yo vanda wapi tinga la mo na matadi mais to pesa nga ana matadi na zone ni nga pe na bina nga pe matadi te po na zana ba cousine so uta matadi ba ka vacances na ndako abite na nzanza mais bon nga pe ba cousine nga ba vanda na nzanza ko na nga bi abe o na yi abe ba pe wande ko na so nga ah donc yo sa famille maman biso so to komi ko kamwa na bina nga bo to pesa na rendez-vous lobby avant entraînement na kozela yo pour la pourquoi donc un entraînement to pesa na rendez-vous là-bas je crois que c'était vers 14h ou 13h comme ça to pesa un peu rendez-vous bien et comme jour angwana mutu bani ko sanga passe na ke kolala là na lali non ka ba pesinga verset biblique là si verset si je me trompe pas ezakana Luc ou je crois bien na Luc babi ke yo mutozo ki mambangu na stade eloko nini etini yo ostope donc ntango babi nanga tala bible nafungola boye ka verset na misi nanga ekweyaka na verset na tema mbamo nazwa bible na tia na sali peka nalandi garçon docteur nabimi kaka na lopango maa desili naketi place garçon wana vanda nakomiaki na coin na biso nabeti porte nakuti mpe garçon azalaki wana ah azali moto ya neo apostolique o bino bato bagroupe de prière papa ndenge loko oyambaka na kati ya badiscussion boye ndeko nanga abi te nga nakei ser oyo azomonaki aza matata garçon nabimi akenda nga bi bon totya libondeli avant na banda koteya yo totya libondeli na moka moto abeti akri akweya na mabele nayoka tourbillon mo na kati ya ndako wana oyo abenga mpena ouragan donc mopepe moko na kati ya ndako porte fenêtre katani ekimi donc porte ke mopandi siko mo mbala nga pesi cri moko akwei mbala moko aza catcheur na bandinga nazo continuer kosambela no continuer kosambela siko nakomboka na kati na babia obomi muta batu ya musae nazo continuer kosambela no continuer kosambela siko à cette époque là nalandaka cours moko ya neti bato bayebi ministère de la voix cours à Dewey nanda pe okeye kuna siko nabandi kosambela garçon alali kaka nazosambela alali kaka ngape nakengi miso no continuer ntango nabi amen na simba ye boye nata moto asa akote ja kote asi ya mbeto na continue kosambela ye na fukami nabandi kosambela ye na simbi ye après alamuki abi na nga ser makambo na moni nauti mosika ser antuka nga na kosimba so kisi te nga be omoni nini akoti ko na si ya mbeto na ye abandi kobimisa mpo ndako ezali ka studio abandi kobimisa banzungu bakisi na si ya mbeto oser kamata banzungu oyo okende nango ngabi nakamata bakisi oyo nakende nango ngabi nga aza kaka moto kwa yo donc il faut nabenga bakambi nanga oyo baza likolo baza liboso nanga comme ça baya kozwa bapai oyo bongo baprile yango bakozwa bakisi oyo bongo batumba yango mais pour l'instant tokamata yango totya yango libanda kosimba yango lisusu te tobimisaki yango totya yango libanda ndako na ye kobenga mpe bakambi baye kozwa yango mpe batumbaka yango garçon wana abongwanaka ti tovandaka wana abandaka kosambela na ndenge azongaka matadi nayebi te soki mpe akendaka kozongela soki azongela te bref nayebi te nde awa na potonele na ye koya nde na bandi esikoyo na bandi komona papa le alobi na nga bongo kote bafinga bakimakisi natiaka monoko te nazala na problème ya mokanda papa ayebisingaki non ndenge alia mokanda na ye koya papa atalisinga baye kotina nga na tribunal mayele oyo nga nazwa na tribunal nde na samba fale kutu bazongisa nga mpo nga nabwakaka angolaise naza angolaise te naye mpe angola te periode wana nakutanaka na bandeko babwakisanga angolaise aka periode ya bamakambo baunita na baimpela wana baguerre wana donc nayebaka meme nayebi nanga angola te naye mpe portugais te donc batalaka ke nazo bafrançais
baya kopesa nga baregia makasi makasi mais tala nde papa Simon Kimbangu asalaka makambo na ye bandeko na ngai bamemanga na tribunal ya liboso bazongisa nga bavoka bavanda ebele bato ya immigration bavanda ebele donc contre nga moko avocat na nga mpe aye koya na samba babi na nga te ndenge ezali afo tosambisa so na tribunal ya monene nakóma na tribunal bapesa nga carte ya monde babi na nga na asala itinéraire kouta na ngai Brazzaville ti koya Angleterre koleka par Paris nde nabaki na lekai par Paris oyebi ke juge apesa ngai quelques secondes kaka na balola carte natala carte ya monene namona kaka mbala moko na miso nange ebetama mona Afrique na ekemba mona na République du Congo d'Isaïr natali na se nango wana namoni Angola nabandi kotrace Angola Cabinda point noir nde itinéraire nanga ntango juge azobeta eloko yanga mpe nazobwaka biki nabandi kosamba oyebi ke juge ntango nasamba nasisa juge abi na ngai ozwi mokanda ya baréfugie donc nga azwa mokanda na nga bref na tribunal nepoke wana sikoyo ye koleka wana wana nano papa donc apesanga mayele moko ntango naokende tribunal naosentir naza ngamo te naomona ndire naza na mutu naosentir présence ya papa Simon Kimbangu na ngai ntango sikoyo naza koloba naosentir monoko na ngai eza kofungwama me makambo ezobima na monoko na ngai nazomonaka eza ngai te nazoloba donc mpo mayele wana te soki nazwa yango wapi na ndenge bayaka kokatake nazwa mokanda ya tribunal bandeko na ngai eye koleka wana mwana moi na papa to ya liboso ekomaka ta mosusu nayokaka papa na matoi ndenge asola na nga ti lelo ta mosusu naza so nazosukola osuka basani ta mosusu ovandi ozotanga ta mosusu bible papa bandi kolobela alobela nga ndenge wana soki abimi na boye te akolobela ngai akolobela na matoi ozoka ta mosusu bato mosusu amonaka omama Jeanette yo ovandi boye ta mosusu osola na bino omoni ke navandi naotala boye bino okasa naotala bino mosusu naotala bino te nazoyoka makambo esprit na ngai eza su wana te me bomona kaka navandi ezalela nga ndenge wana mponso kona matoi na nga nazoyoka makambo azoloba nga ke tala boye tala boye tala boye tala boye natika neti ekeko esalaka nga ndenge wana donc sikoyo eye kosala ke naye kobota mwana ya mibale ntango naboti mwana mibale naye kobota troisième mwana lokola ntango troisième mwana abaki na mwa anémie ya makasi bon sikoyo bana anémique ba ss bazala soki atutani eza lokola bato ya diabete soki azoki bapota wana ekangama noki te en tout cas ezalaka compliqué yango bamédecin balingaka te mwana ya anémie bandeko nanga balatisi ye yango le balatisi ye yango bapesi ye anesthésie oyo abana ezalaka lokola eloko apema mwana fuli nde mwana fuli mba moko alali babi na nga batie na kati eloko moko lokola na bankale babi na nga to accompagner ye ti na porte ya salle d'op nde na accompagnaki ye nde place bafulisaki eloko apema wana babi na nga loba na ye bamomo gentil ke bokutana lisusu ozozela ye ngabi bon nayebisi mpe mwana ke non Stéphane naozela yo obima waji asala lipongi na embrase mwana akoti na salle d'op ekotaki mwana na salle d'op na sur tokotaki en tout cas ezalaki vers na kanisi ezalaki ba 15 heures je crois en tout cas opération ngo ewumelaki vraiment mwana ekobima na pokwa sikoyo pota yango batikaki yango polele balongoli misuni nyonso tu oyo epolaki wana batiki pota polele médecin babi ke non vraiment ezalaki opération moko vraiment makasi mingi ngo sikoyo batie na coma artificiel ntango baye na ye batie babombone batie bapareil ebele bamoniteur mpo econtrôle babattement de cœur en tout cas ezalaki na basinga ebele mpesa azalaki baye na ye batie wana na kati ya chambre omoni ke bahôpital mpe mingi ya poto ezalaka bahôpitaux ezalaka séparé na barideau na butu wana baye na ye eyaki vers je crois ba 18h 19h bakotisi ye so ba 19h boye bakoti ye nga mpe nabi bon nande kotala télé jour mpe naliaka te mais bon nasukaka nalata robe de nuit na nga nabendi mpe li ya bagarde malade ya pembeni wana eza lokwa mwa armoire mo nabendi yango natandi yango nami nalala ekangamaka na mbetu ya bamalade baye mpe na mwana bainstalle batie basinga ebelebele mwana akoti na koma
to comme vers 2h30 du matin et comme il va minuit petite soeur nana ba oncle nga ba ye ba la ninga l'hôpital ba ko talanga habité de ko tikele bilo habité a eza pédiatrie moyen té habité pour aller acte banda to mabo to pesi bloka 5 minutes ba tel pe moi loka zaine pe na coma artificiel ba bimi na ba moyen pe na butu pe ba kota na hôpital té andi ko na boye bikaka et ko sande wana na sali prière na nga la lai na ti robe de nuit na souko na ti robe de nuit na sali prière na lai et comme ba 2h30 na mona rideau ya chambre et ningai na fungo misu na pongi makasi na fungo misu moni infirmière moko ya mutu mwindu azotala basinga ya mwana ndenge ezalaki battement de cœur ti thermomètre ah de toute façon pe lo c'est pour ça mwana ngaza mama ni funa fungo misu na fungo misu na taliti assist pe ko zoe ba température et tout maman ngope abimi na pe ake na ye azu fiche na ye ake na lali mon comme 3 heures boy na wa rideau fungo misu na ah e bani ko ninga sunga na fungo misu na tabwe papa Simo Kimbangu ayesko na ndenge ya 21 na liputa na kati ya chambre escapso to lalaki ezateke na ndoto te abimpe na mobimba boyi kotenga na mwana to chaki makolo ya telemi wana na niki misu bien na frotter ngabi oh papa Simo Kimbangu na fungo misu na wu na tali ngabi no posa ko garanga lobi bande ko nanga na toka ndenge wana te na bandi ko toka banda na suki tina makolo robe de nuit nyonso mai na fini kazanga bi papa ko ya pembeni na ngate ko simba ngate papa naza muta masumu papa ko simba ngate naza muta masumu papa ko simba ngate na muta masumu papa ko simba ngate na muta masumu na ndo baka bongo na bandi ko lenga na mbeto ninga amona kengeli susu na fungoli dramu kena tali azaka kawana mama moto keza ko sopana loko mai bande ko nga bana papa Simo Kimbangu na fini ki soudra na vandi na eko fugo ya susu na tali atali nga miso mbale tani asali nga sourire aseki na fini ki susu na bani ko banga susu kabe papa zokene tazaka ka nga papa ko simba ngate na muta masu ateli mka na kati chambre na biso azo limwa te nazo nga na ganga na ko ganga te na eko fungo soudra na tali na tabwe azali soute na tongo nango pardon bon libisa selon diagnostic ya ba médecin to ngaki to umea na mwana l'hôpital po pota wana nde ba ko tshina mbetu fallait ba zongse sous na salle d'op ba continuer ba tonga yango po batika yango polele ba tonga yango po to va na hôpital pardon ti toko pota ko s'améliorer après ba continuer na ba hôpital musu différentes ba landela kaye na ba spécialiste na ya ba anémique na ba makambe belé donc to kai to mom ko wana tina tongo na médecin ya atala pota mwana e mata nyonso pota pena longe mati boti misu habite pota za bien pota za kitoko donc to kozong sous na salle d'opération te to kango sous te pota est vraiment très bien bobi malabino bani ko bana papa Simo Kimbangu kiangani to eko bima eleki wana ndeka na zo ba message na kalem sumona mutalinga kufa mona papa ile mso ya signaler na litoi entela kufa na lemso na kata fami ka bongo siko bandi ona batuna yango yoba makamna kindoki otoni oba makamna kindoki otoni moi mso na kalemso mona o sentir présence à papa tozo mo mais o sentir présence na yepenza ko o sentir sensation présence na yepenza donc wana lemso zui message o komi yango kaka o komi yango o kangia sikoyo na kati ya ndako papa tozalaki na ye papa akomai na makamoko ya bien te ngabi en tout cas nakomai ka akandaka na ngabi te mobali oyo tellement akomi teti akomaka mabe fo na benga na ye en tout cas na benga na ye mpo nazomona ke azotungisa molimo na nga fo na bingisa na ndako na benga na ye bandeko na bolimbisa nazokatakata tellement makambo eza ebele nabi fo na benga na ye fana bengane kana zole pena décision na tsenga be moni yonde ngozawa lobi na ko mona suna ndako te fo bima tellement ça ba bêtise ya trop en cas fo bima na ndako abina ngate problème ezate ngai ngobima na ngai ngabite ko pesa nga dele ko mate bima ka lobi na chichi makele
papa bakangi biloko na ye abimi akei mpo nga vraiment naza moto moko de nature nasekaka mingi naza moto akosilika te et puis naza moto ya esengo donc bato batina ah moi j'étais ozala na souci te donc nasilikaka te vraiment de nature soki nasili en tout cas mpenza ezalaka rare nasilika ezalaka mpena rare mais omeka en force ozobota ere moko okosilikaka bana ekokangi me kokanga mpena bakanda bo en tout cas nazala mpena moto akokanga bakanda te bandeko bana papa simoki mba okiangani nabengani papa nakangeli mpe motema ngabi akende kaka ona nasala eloko ya bongo te ngabi akende kaka papa bakangi biloko nakei natikali na nga mpe La chaîne qui vous édifie.